Mbote na balandi na biso nyonso baeba mesana kolanda biso mokili mobimba à partir ya internet baoyo batalaka pe balingaka Jika Judith Kalanga na ndenge ya mulai vraiment na pesi bino bambote ebele bokomi tuna en tout cas Jika kenda wapi esali mikolo ebele balobi ke nzoto eza na bacaprice nango vraiment lelo na ye lisusu na masolo ya sika. Jika apesaka 2 émissions o etali toujours développement na o etali bolingo na kati ya mabota bolingo na kati ya bavie ya couple na pesaka toujours ba émission o edifiaka ba oyo balingani o edifiaka mabota o epanzani na yaka na émission ya polémique te lokola moko akomela kinga mama boyena boyenonga na salaka ba émission ya polémique te ngai na kotaka na makambo batu te na lobelaka mingi o etali bolingo o etali makambo vraiment ya ba famille yango ndengai na lobelaka na pesi bino mbote makasi bino bozolanda ngai partout ezala na Europe ezala na États-Unis ezala na Asie na yebike bozaka ebele pe bokomelaka ngai ebele makasi na lingi bino mingi na kombo Yesu Masi ya Nazareth wana nazali komona mwana mboka Thomas Luyelu libinza na kati ya Ukraine na pesi mbote président de présidenti keto umela nzamba lola pambola yo na bosani te mama na ngai ya bolingo mama Pascaline de la foi mama nzambe apambola ozali pe moko ya bayiba pesa ngai batoli lelo na ye na thème ya sika na o etali na kati émission na biso batela libala to batela bolingo thème na biso ya mokolo lelo ezali nini e bandeli ya bolingo ezalaka ndenge nini bokoloba mama oyo alokoti lisusu makambo wapi toyebi ke mabala ebele ekufwa to ba fiançailles ebele ebeba po ebandeli nango ezala mabe yango thème na biso ya lelo tolobi ebandeli ya bolingo na mobali to na mwasi ezala ndenge nini na koumela te na kokota deja na mama likama mingi na kobeta lisolo ya ndenge to bandaka ebandaka ke mobali alingi mwasi na ye mwasi soki paza d'accord alingi ezaka pe na mwasi mususu pezaka na courage ayebisi mobali ke na lingi yo mais basi ebele te surtout na biso ba africain tomona yango lokwa tabu mais na bamindele po mwasi ayebisa mobali ke na lingi yo vraiment nga pona bango ezaka difficulté pona biso babantu ezaka passe po mwasi ayebisa mobali ke en tout cas nga na lingi yo na lingi tozala boye mais eza yango nde mama na likambo mama likambo na biso ezali ke ebandeli ya bolingo na biso ezala ndenge nini to ebandeli ya bolingo na yo ya ye ezala ndenge nini na koti na côté négatif na mbala moko to koti na likambo na biso na mokolo lelo ebandeli na biso ekutana lelo ekoma problème na biso parce que ne bandeli to mikomisa ba hypocrite to ba hypocrite pona nini na yebi ke mobali nanga agangela nga na miso ya bato tango alinginga akutinga na ba camarades alinginga mais na miso ya ba camarades nanga lokwa lingana tambola na bango te agangelinga ngona na miso ya ba camarades nanga na sali yango eloko te na lobi te na ndimi yango mobali yebisi oke na lingi olata jipa mokuse te na ndimi yango na kati nanga na sepelaka na lata jipa mokuse na kati nanga na sepelaka na tambola na ba camarades wana mobali ayebisi nga ayebisi yo na lingi okanga mesh te na ba camarades bazana ba mesh bazaka na ba kabelo bachaka baboto mobali apekisi yo ke na lingi ocha mesh te ocha kabelo te ondimi yango ne bandeli pona weza o gagner bolingwa mobali pona weza mobali amono ke oza na botosi c'est bien ce n'est pas mauvais parce que baloba ke moi ça tosaka toujours mobali na ye avant pe akoma mobali na yo obandi na kifiançailles bobandi na kishi mais yo ekoki kozala malamu tango azo biso ke kolata pantalon te no pe osepela kolata pantalon te ondima lokola yo osepelaka kolata pantalon otosi makambo mobali na yo ayebisi yo otosi te osali hypocrisie bokolimbisa nga vraiment balandi na ngai mami kankolongo vraiment kolimbisa nga cancer na nga vraiment soki osala eloko ya bongo to okosala yango ezali hypocrisie ba mama na nga bolanda nga mokili mobimba na ba papa na ngai soki bosala yango naza kote ya ba mama na koti na kote ya ba papa te oza olinga mobali wana te obanga ye nga mobali azali ami na biso
mobali aleki même ndeko pour ne pas dépasser ba limite na koloba pourquoi aleki ndeko parce que ezali yende tozali kolala nenda kumoko ezali yende aza koyeba ke na belaka na kozala na tâche moko bo ezali na ba partie intime tamsu ndeki na ngati kala komona mobali na ngai ya koyeba ya ntango bazoloba kaka mwasi mobali déjà zoyeba ke mwasi na ngai zela na vérifier nano ayebi déjà ke mwasi na ngai azaka na tâche place boye yango tolobaka ke mobali aleki ndeko parce que yenda kumaka zwaka parole ya mama zwaka parole ya leki à part bano tokoyeba kota ensemble na bolingo na biso ntango mobali apekisi yo nalingi osala mosala te oza diplômé oza gradué oza licencié ondimi yango ke na kosala mosala te na yo olobi ke nga pe fo na sala mosala ma chérie vraiment okuiskize nga tokobenga ngoni siko tango tokokota na ndako na mobali wana bamibali misu na bango ebetaka partout zwa image ya mwana mwasi alata pantalon te azaka penza propreté zwa image ya mama alataka pantalon te azaka propreté tolingi koloba te ke pantalon nde ezali synonyme ya propreté te to pantalon nde ezali synonyme ya beauté te so oza kitoko ato olati pantalon te oza ka kitoko ato olati sexy te oza ka kitoko me tozali koloba babiloko esalaka ke bolingo na biso ebeba ebandeli na biso ezala ndenge nini ebandeli ya bolingo na biso donc nzete wana tolona ngo nde nini etengama to ekenda tout droit parce que ne bandeli déjà tobandango na mabe tango bokomi na ndako ma chérie oza obligé ondima nyoso oyo ndima ni bandeli okosala te okondima okolata pantalon te okolata te mama nanga okondima yango okotambola na bakamaradi te ma chérie okotambola na bango te parce que tango bobandaki ki fiancé mobala lakisaki yo déjà oyo ayebizaleli azali koimposer yo alingeli mwasi ne azala bongo c'est à toi ni bandeli wana tango bozana no bami oyebisa yeke non papa ponanga nalata pantalon soko oyebisinga ke na kolata pantalon me ekanga nga nzoto te po naza mwasi na yo na kondima soki mobali wana réellement alingi yo akosupporte yo na pantalon wana peut-être yo moko pe quelque part okobanda ko se gêner que non ce n'est pas possible naza femme mariée pourquoi na obandola ta sexy mais soki yo olata pantalon osaleli hypocrisie po mobala pekisi yo po alinga yo po attirer vers ye ma chérie okotina libulu yango nde divorce mabala ekoma na fandela bana mabala na fandela po soki tokabwani bakoloba ebele basala ba erreur bolingo ezali suna plastique parce que olinga mobali wana na ba condition apesela yo ye e bandeli na yo ezala mabe lakisa oyoza nazana ba mama avana chite na okota na ba papa lakisa oyo yoza nga Judith Kalanga na sala musala na bimanda kunanga 5 heures na sala ranyos oya ebi identité ya Jika ayebi ke Jika sala nyos alors soki lelo nazui papa mobo ayebi singa lobi madame okosala wana te catégoriquement na oboya parce que mobali wana linginga ite na oloba non papa au contraire il faut yo sunganga il faut edenga il faut sala boy il faut sala boy il faut sala boy mais soki na ndimi papa to mobali nanga oya lobi ke kosala musala te okozala wana okobanda kofanda na ndako et pourtant nakokana nga kofanda na ndako te so na fandi na ndako eza lokola na beli ato tondisinga na nyonso na okokati il faut na sala quelque chose pour na se sentir que naza bien mais na yo pekisinga ke na sala eloko te vraiment baninga na nga basi tokabula na lisolo ensemble nayebi ke bokomela nga ebele bamsu bapesa ba raison na bango malgré ba raison na raisonner place oza tango olanda émission vraiment en passant na zolo baki abonnez-vous massivement na famille ya TV News tango zokota ozali ko s'abonner parce que à travers famille ya TV News okokutana na ba conseil ebele ezali TV ya famille tozali ko beta masolo entre nous
abonnez-vous vraiment tango zokota pour rataka bémission na bisoté pose la toujours à la il faut s'abonner au koti penzo beti okuta cloche moko a rouge zozela yo wana okoti mba moko s'abonner famille ya TV News wana ozambala moko na chaîne na biso okukuta jika na masolo ya kitoko masolo ya bolingo mama nanga to détruira ba bolingo na biso to détruira libala na biso parce que tomi komisa basi oyo alingi ko attirer mobali na mabe na ye alors soko lingi mobali na yo okuti azali na défaut okuti azali na problème moko boy yo en tant que mwasi azali force ya mokili okolakisa capacité na yo ya bo mwasi okolakisa de quoi tu es capable que mwasi achangeaka libota mwasi achangeaka monde mwasi aidikaka bana akoki pe kosala bolamu mpona mobali na ye eza pona koganga te kolakisa mobali no ke yoza maele koleka ete kolakisa mobali no te ke yondo leki ye non ozana ba manière o ko fanda obandi ko éduquer mobali na yo papa place wana te papa ngana lingi na sala papa ngana lingi na lata pantalon papa kofanda nga moko boye nazokoka te na sengi nazalata na camarade moko mobali po ya lingi mwasi na ye akotia mwasi ne na kakate akotia mwasi na zala à l'aise aopesa mwasi na ye kimia yango ndezo lakisa ke ebandeli na biso ezala mabe lelo to oko ko gérer mibali na biso te parce que tango yo ye ko bimisa bizaleli na yo mobala ye ko comprendre ke mutu nazane na ndako ezala mutu ona banda na éviter parce que oye ko suka to bimisa kaka na kifiançailles to ko bomba na bakwe to ko bomba une année 2 ans to ko bomba 3 ans, je te jure, ma chérie, toko bomba na te, toko bimisa na penzaba. C'est grave vraiment, en tout cas, ils a passé. Ya raisi ndeko nanga mbali, ya raisi kangi. Vraiment, je crois que ye paza azokota na mulongo ya ba marié kalate, azoyo kamakamu nazo lo bandeko nanga mbali na pesio penza mbote. So bo mona nga na banda kuna bino, so bo mona ngai na ba téléphone na bino partout bisika boza, eza grâce ya raisi kangi cameraman kenda basango. Ye pazokota na mulongo ya ba marié. Bandeko lelo ba basi ebele bakoka ko gérer mibali na bango te pourquoi parce que tango bandi ko tombwa masiko bandi ko loba te ngana za muumbu te na yaka libala na yaka kozala muumbu ya mobali ote ngalo kwa ya lobike na olata pantalon te ngana olata pantalon parce que yake abimi libanda ke ko linga mwasi ya pantalon lokola ya lobike ngana osala te nazwi musala ba proposer nga $300 500 400 na sala te pona nini na kosala ma chérie. Pourquoi on dit miango sokoti na ndako? Pona nini ne bandeli? Yango na lobi e bandeli ya bolingo na bino e bandandenge nini? Pona nini ne bandeli oboya yango te? Tango bo ali ba makango, tango bo ali ba chéri, tango bo ali ba petite ami bokomi ba fiancé, oboya ki yango te. Je crois mobali ami la kisaka. Ata kozala na ye abombani mwa ba mikie na ye bimaka. Pona nini oboya ki yango te? Soko ki rendez-vous na ela kisaka ki olata ka pantalon mwa ba partie ezali ko bimati. So ok na rendez-vous yebsaka mobali ok na sala quelque part to na tanga so ok na rendez-vous bokutani amoni na jipa mukuse so ka après ça bimba sima kolata ka boyete nga na sepela na jipa mukuse so mobali wana alingi réellement à ko supporter yo. Merci beaucoup na maman na ebike place ozali o se retrouver au banda bolingo ndenge nini ti lelo ndenge mobali wana koma konyokola yo ti lelo ndenge okoma kolela chaque jour yeba ke passe uta epana yo yeba pe lelo soko divorcé ebele bakondima ba passe au mona raté ba condamné parce que oza mwasi mais mabe uta epana yo parce que ebandeli na yo ezala mabe otonga bolingo no na nini na mensonge na hypocrisie obanda ko banga ye to linga ye parce que mobali tango olingi ye na mutema moko okolakisa ye ofungolele mutema ngana liaka 5 boules mobali na fois yeba ki oliaka 5 boules soki nazana kabelo te na kangisi suki ya maboko elongi nanga ezala ndeni fo mobali na yeba ki mwasi nanga soki azana na plante te azana mèche te elongi na naturel mais ezala ndeni so na che maquillage te mobali fois reconnaître mwasi nanga ta che maquillage azala bo yo identité na yo ne bandele ezala ndeni lelo okoma kolela lelo ozanga esengwa libala ozanga esengwa bolingo pona obotama na famille ya passe omoni olingi mobali moko boya na bongo po o attirer mobali wana vers yo omikomisi mwana patron mama na yo okomisi enoko tata mwasi papa na yo okomisi enoko okoma soki boye na mobali bokomi na coin
yanda kuna bino yango wana hotel miso mba to suki papa na biso azala kanda to mama na biso azala kanda wana nde bandeli ya bolingo lelo na obetela solo ba mama ba jeune fille ba bazana occasion olanda na internet osuki wana tango suki wana siko bokomi na coin suka na bino ezani jour akoya ko découvrir que place yo kota ke zarepa na bino te esuka ne poni po omona ki ana mbongo wa tirer vis-à-vis na yo suka na yo lelo ezani fiancé wana kenda okaboni na ba fiancé combien na lobaki mwana mwasi so akomi na point ya kobima na mibali 10 mata ya lisumu ya péché bolimbisanga na répéta kango ya lisumu pona mwana mwasi eza péché okoki ko compter na yo to yebe ba parcours abana basi te mais so komi na point ya lelo lobi mutu na mutazana identité na bolimbisanga penza kwa nazolo ba penza bosolo na ndenga bolingo na koti na ba papa toye na bino ba papa kasi bino nde bozaka na makambo ebele papa yo pe bao balinga nga mingi parce que bango nde bakomela nga mingi wana nazomona papa Alex Lumière na France papa na ngai mbote ebele nazomona papa Kevin na Belgique papa na ngai ba mbote ebele parce que bozala wana toujours pona ko soutenir nga nazotuna ba papa bino pe ba bolingo na bino vis-à-vis na biso bobanda yango ndenge mbote na yo papa Fidèle Mutombo na Gabon balandi na ngai Fidèle émission na ngai couple Rodrigue Lunda maman Anto je vous aime beaucoup nazo ebate bobanda bolingo na bino ndenge nini olingi mwasi ozana eloko te olala ka ipaya na salon ou bien dur oza na poto oza na Afrique c'est les mêmes choses okoza na poto olala ka derrière ton ami osepeli na mwasi moko boy pourquoi okoki kofungola motema oyebisa mwasi wana vérité oliaka mingi pourquoi na ibandelo oyebisa mwasi na yoke na liaka mingi na niveau ya mbetu bolimbisanga ezali masolo ya bolingo émission na biso batela libala batela bolingo na niveau ya mbetu oyebike capacité no ezaka na makoki te okoma na ba 3 ba 2 ba 4 te siko jour ya libala premier jour to jour bozana no ba makango tango boza ba makango po bokutana na mwasi omelelaka ye ba biloko siko tango bokomi na ndako lobi te komi habitude moyena melela ye biloko ezate awa mesani na ngai siko lokwa mama mesani na yo moyo mela biloko wana ezate siko mama mesana na yo na ba 3 ku ba 4 ku siko bokomi na ndako ata ku moko okokango te tango mama ko banda koloba trouble koti mama bimili banda mama so akoki kokutana na jeune garçon moko boye azongisi ye na babiloko banda komela vent mama akoti abebisi mibeko ya mariage pona nini ne bandelo la kisaki naturellement oyo zati soko suka akana tango bozana kishiri la kisa mwasi na oke na suka akana soki ye na ebandeli deja yeba na ye makambo alobi ke non na minute photo luka solution ye moko omema yo bolingo eleka epesaka solution na nyonso ona mokili bato balobaki ba okoka te so bato mibale balingani sincèrement bapesa na solution na nyonso mwasi ona so alingi mobali na ye ataza na faiblesse sexuelle akobunda mobali azala bien mais yo bombi ye lelo mwasi wana koma kopima libanda okoma komona ye na ba petit chéri oza même pas na capacité ya kopekisa ye ma chérie tika soko fandisi famille po famille bafanda basamba okokokota na muzindo te obimisika infidélité ya mwasi na yo eza pete ke mama yo mutobala ozobima libanda okuta mobali na wana soko moni ke okoka makambu na ye ya mbetu te fandisa libota lokola balobi ke mariage ezali eloko ezali honoré na bato nyonso fandisa libota lobana bango na kati ngana yeto continuer lisuti ke oza mwasi ya libala trouver mobali na yo ke ne bandeli azala bongo te po banda komelela ka yo biloko me bokomi na ndako akomi bongo lobi te na bima libanda ma chérie soko sala ngo mama na ngai ndeko na ngai ya na nga so bosala ngo ezali mabe so olanda nga na oyebisa yo ke eza mabe nga naza mosantu te me na koyebisa yo ke bolingo ya Nzambe esala biso lelo tobanga masumu ata moto akotala biso pembeni aza te papa na ngai
wana ezali moko eloko esali ke mabala lelo ezobeba yo zaka brutal ne bandeli elakisa mwasi no ke naza brutal soki aza na makasi soki aza na makoki ya komaîtrize yo akomaîtrize yo so ana makoki wana te aloba non mwa mbalo aza brutal na okoka ye te ozaka brutal te ne bandeli osilikaka te ne bandeli olakisaka kaka ke yo oza na patience na makambo nyonso ntango tokomi na ndako nasilisi nanu koloba te makofi ebandi yo yebaka teke nasilika anoki yo yebaka teke nazala na kanda mwasi ao kokomaîtrize yo te pourquoi parce que ne bandeli olakisaka eka nani face na yo wana te ne bandeli olakisa ye face moko ya mobali moko aza doux olakisa ye face ya mobali asenga pardon facilement mwasi ao kokomaîtrize yo te lakisa mwasi ne bandeli oyo za omelaka masanga ne te cache pas. Montre réellement ta femme que chérie na yo ke na mela masanga. Yango na lobi tem na biso ya lelo e bandeli ya bolingo na bino e banda ndenge nini. Po lelo ba divorce ebele, po lelo na monde ya bolingo je vous dis bolingo ezali sauté. Yango na lobaka émission na nga batela libala batela bolingo. Bolingo eza passe pona kozwa yango. Ukozwa no mwasi po vivre na ye facilement mais pozwa bolingo penza ya solo ezali panango bate ndenge baleki nanga balobaka ezali panango bate bolingo eza mwasi akobomba yo na mabe na yo na malamu na yo na libota na yo mobimba ezali mobalo akobatela yo aosala ke ozala mwasi ya valeur akolesa yo akolatisa yo akoyeba bapasi na yo soko beli oyebi ke mobali nanga azali nde bolingo yango wana eza teke bamona ngaka na mbali mo atambola na mutuka to mwasi mo baza kitoko te ebandeleza ndeni ozaka na zuwa ya makasi me okomona mwasi no ebandeli aza na mwambali moko boye obeti no kara okoko yebisa ete bana ngaza ne bien fiancé na ngaza la bien ata kutinga na mwambali to telemi aloba na ete c'est vrai bokomi na ndako mwasi azala su na telefone na maboko te yo muto contrôlera telefone yo muto sala nyonso et pourtant eza face oyo olakisa ye ne bandeli te na zongi pona chite na problème ya sexe pourquoi na zongi yango poto chite parce que ezali moko ezali kosala ke mabala ekufa na zongeli yango papa nanga obalinganga mingi soki bokolanda ngai bonjour à papa Marcel toujours na Ukraine mon papa je vous aime beaucoup en tout cas point ya sexe eza point moko eza très capital mibale belé bakoma complexé na point wana parce que soto lobi na point ya basi ezali la propriété na sina loba yango na ozongela yango lisusu basi ebele pe ba perda mabala ebele mibale ebele pona bosoto mais kasi lelo na zongeli muke na point ya sexe faiblesse sexuelle ya mibali poto zonga toloba kene bandeli lakisa oyoza komibeta tolo ke ngana za pomba te ngana kosilisa yo makasi te ngana osalo boye ngana osalo boye te soki oyebi ke oza na point wana te bana basi ba mama ebele babimi libanda pona nini pona problème ya sexe lelo babimiseli biso bakisi ya bakalite nyonso okutana na mwasi omeli yango na utaki olobango c'est bien ce n'est pas mauvais mais ozo utiliser capacité nzamba apesaki yo te mwasi wana akomesana na force ya monelaki yo ya liboso les jours à constater que ce n'est pas la même chose. Mon frère, papa, tu vas regretter. Alors, n'ose pas. Restez naturellement. Restez naturellement. Pour nous garder, moi, si on zamba pesiyo. Soko ebi ke mwana mwasi wana na lingi mingi. Soko lingo garder tika la bongo.
soki ye palingi yo akolinga yo kaka lolengo za osepelisa ye te akolinga yo. Mais ezali point moko eza très capital. Je crois que bozaki ebele makasi pona kolandanga. Lelo mama Jika lobi, yaya Jika, leki Jika, tantuni Jika alobi, e bandeli na bolingo na biso ezala ndenge nini. Ba mama biso moko tobebisa mabala na biso po tobanda na hypocrisie. Osili kaka me okokolakisa mobali na yo teke osili kaka. Olobaka mingi okoka kolakisa mobali na yo teke osili kaka. Mwasi aza na kapasite. Mama ozaka na toli ya kitoko epa mobali na yo te eza mabe parce que le bandeli na yo obanda mabe. Lelo babenga yo divorcé, lelo babenga yo fiancé, divorcé 3 fois, 4, 5 fois. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien, ma soeur. Parce que tu as commencé mal. Alors ce n'est pas bien. Abonnez-vous massivement sur Familia TV News. À ne pas rater. Batela libala, batela bolingo. Tozongi lisusu na biloko ya sika. Chaque fois bokomona biso. Masolo ya famille. Oza pena lisolo ezo tungisa yo. Obi mama, tala na point nanga. Betelanga lisolo oyo. Na kosa ndeni, komelanga. Na ko répondre benga parce que ba numéro nanga eza na se wana benga naza wana ndenge baninga ba bengaka naza disponible pour na ko répondre pour na lelo vraiment je crois que na suki wana naza kota na ngambo ya caméra naza kota mobile kitoko wa salete lelo bozwa ngai na bandaku na ba téléphone na ba ordinateur na ba TV na bino place nyonso bozana monde nazo pesa raisi kangi mbote mobile yanga ni ya tel mwasi kitoko. Vraiment na pesi mbote ya raïs tikete nzamba lola pambola yo na zongi lisusu ba mbote belé et pas ya prezo de prezo Ambroise Luyelo référence au bat nyonso ba ebeli Messie Libinza en tout cas ba bizu ebele isekta parce que zo sala musala ezo monana matondo ebele na o yanga indeko yanga lipasa raïs Tobi Rachel Tobi plutôt Raïs asa kotinga na munoko vraiment matondo lisusu ebele na yanga ileki Fabrice Mande Rachel Mande na libota na ngai mobimba na pesi bino bambote pona lelo ngai na bino tokabwani tikete nzamba lola a pambola bino soki Jésus-Christ de Nazareth azongite tokutani lisusu na épisode ya sika. Merci beaucoup.